Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokotalisa bino motema mabe oyo ezali na kati ya bato oyo bazali ko linga te mosala ya kitoko oyo ezali kuna na Congo ezali kosalama pe ba peuple bazali kosepela pe bato mosusu bazali kolinga ete mosala yango ebeba po ete mboka na biso ezala kaka na kao po ete mboka na biso etikala ndenge bango babebisaki yango pe babomaki yango totikalaki na 00 pe tomonaki eloko ya malonga te. Bandeko babolingo mboka na biso RDC ndenge ezali wana bandeko babolingo lelo oyo tozali komona ndenge nini bakonzi bazali kosala ba effort po ete mboka na biso emata ekende liboso pe changement ya makasi ekota me mpona bato mosusu bazali kolinga bongo te mpona nini po ete tango bango basilaki kokamba mboka wana panda bambula na bambula babebisi bayibi babomi mboka lelo oyo ekoma kosala bango jalousie motema pasi pe motema likundu pe naki motema mabe bazali kolinga komona te ndenge nini bakonzi ya mboka lelo bazali kosala po ete mboka ekende liboso. Bandeko babolingo problème ezali nini? Problème ezali ete bandeko bino nyonso tu boyebi ndenge nini na ntango ya deuxième république bato ebele bayebaki ata train ndenge ezalaka te. Bato ebele bazalaki kokanisa ete batrain oyo Mobutu atielaka biso na mboka ezalaki bavrai batrain ya kamuna nzoka nde ezalaki babipola ezalaki babiloko oyo ekokaki kutu kozala ta na mboka te wana ezalaki bariske moko public oyo badanger public ndenge balobaka me na ntango wana bandeko bakonzi ya mboka bapasaka ata teke baya na poto awa basomba ata batrain basomba ata bavagon mpo bamema yango na Congo rien na ntango ya ex-Zaire mpo na ntango wana bazalaki kosakana na mbongo ya mboka ndenge balingi peuple kutu ezalaki kolobela bango eloko te mpo na bango ata peuple akufi ata peuple asali ndenge nini eloko moko te ezalaki kolobela bango. Me lelo oyo Joseph Kabila kabange na gouvernement na ye baye kozwa likanisi basombi bavagon ya batrain ekei kuna na Congo pe batie batrain mosusu na kati ya ville oyo ezali kosala ville ti Masina. Me lelo oyo na chaîne moko ya bakongolais bautaki kolakisa ndenge nini bakangi moyibi oyo azali kobebisa ba bien public alingi mosala ya 5 chantier avancé te
soki mpe ezali kaka bapie oyo bato ya deuxième république batindi na kati kuna mpo babebisaka misala ya 5 chantier moto moko mpe yango yebi te me tokoyeba yango kaka plus tard. Moto wana bakangi ye alingi koyiba nini? Poignée bandeko, poignée ya pamba. Poignée toyebi te soki alingaki kokende koteka yango wapi, soki alingaki asala nango nini. Ndenge eloba Félix Wanzekwa eza na bato mosusu aza koyiba eloko me ye moko ayebi tina eloko yango te. Bandeko nayebi te soki poignée yango ya train alingaki akende kotekela yango wapi, ou bien na ndako na ye abungisa poignée yango namonaki ete azwa kaka poignée ya train mpo ete akende kosalela yango na ndako na ye tozalaki koyeba te. Nde ntango bakangi ndeko wana me ezali kopesama mpo mona ete mentalité ya bamobutiste il faut penza génération ya bamobutiste esila na mokili oyo po ete génération ekoya ntango mosusu bakoya na mentalité ya malamu po ete Mobutu abebisi penza bato deuxième république ebebisi bato bandeko. Il fallait omona bacommentaire nini bakongole bazali kokoma. Oh non, ndenge ezali wana kutu moto wana ayibi na ete ata kuta longoli poignée kosala nini wana ezali babiloko moko ya bipola. Ndeko obengi yango babiloko ya bipola. Oh, d'ailleurs kutu na poto ezanga babiloko moko bapangoli couleur batindi na Congo likambo te ndeko. Wo soki alobi bongo toboyi te. Mais Joseph Kabila kutu a pensé na population. Et bon, Mobutu a pensé na population. Bato ya deuxième république ba pensé na biso ba population. Pour lelo oyo ekomi kosala bino motema mabe motema likundu esika oyo bino botikaki biso ba peuple bomonisaki biso pasi. Lelo oyo Joseph Kabila abeti loboko likolo ya mesa gouvernement ekomi kosala bokomi nde na motema likundu. Ezali kaka bato ya bino na nde moto bazali kolinga kobebisa misala ya 5 chantier. Bokomi na bango kotinda bango même à partir ya téléphone tala bato mobimba bavandi na potowa mais aza kobenga ndeko na ye na Kinshasa ndenge likambo malonga ndenge ezali wana bosala manœuvre moko mpo bokende kosabote kaka basinga oyo ya SNEL atie ya 5 chantier bakote ntango mosusu ya masina ou bien ya kote boye bokende kuna bokende kolongola yango bosala kaka sabotage boyiba yango. Mutu aza na poto me aza kosala kopi ya muyibi ya 8000 km na bandeko na ye. Bawutaki kokanga mwana mobali moko bandeko. Mwana mobali wana après avoir tango PJ atuni ye ba question aye koloba ete non azwaki ordre à partir ya poto ndeko na ende motabenga ki e bandeko. Boza komona ndenge bato ya poto baza komiyokisa soni. Wana nyonso tu mpo na nini? Wana nyonso tu mpo ezali ete balingi te misala ya 5 chantier ya Joseph Kabila marché bandeko. Bato oyo balobi malamu balobi ete Joseph Kabila asali eloko te. Asombi kaka baepave ya pamba ya bavagon yango na ye kotiela bato amoni yango danger ndeko malamu. Merci mingi mpo na commentaire na yo ndenge bozali kokoma na bato bozali kokoma. Lelo bozali kofungola monoko pe bozali kofungola mbanga mpo nini? Bozwi occasion epesameli bino bobimi boye na bapoto awa pe bosili komona ba train tango ya Mobutu bino boyebaki train ndenge ezalaka. Bino boyebaki train eza na bato mosusu bazalaki na Congo ti ndenge babima mboka bayokaka kaka train me batikala pe komona train na misu te apart kaka na télévision. Wala makambo ya solo naza koyebisa bino. Me bandeko babolingo nakoyebisa bino boye il faut boyeba yango ete Joseph Kabila azali kosala eloko ezali kosala bato nde jalousie. Sikoyo tona kotalisa bino bandeko botala nanu oyo ezali époque ya Joseph Kabila. Bomoni quand même ndenge Joseph Kabila a commandé ba wagon tala ba wagon ezali quand même moto azali koya pe na kati avandi à l'aise azali calme. Mais botala na époque Mobutu ndenge nini situation ezalaki ndenge nini ba trango ezalaki bandeko. Botala bino moko na babilili ndenge boza komona. Bomoni ndenge babomaki mboka. Bomoni ndenge batikaki biso na kati na eperdement.
lelo bino bato oyo bobimi na boye na bapoto bamosusu na baafrike du sud mpe bazali kokoma na chaîne ya bacongolais na bazali koloba ete batrain na biloko pamba lelo bolobi batrain na biloko pamba mpo boye na bamboka bapoto bomoni yango te bino boyebaka train ntango bozalaki na kati ya congo botikala bamosusu kutu ndenge babima na batikala ata komona train te alors botika babilobela babikomakoma ezanga ntina botika babikomakoma ezanga ntina mpo ete soki mobutu azalaki na congo ntango mosusu mpe yo olingaki ozala kaka moto ya pasi na pasi olingaki oyeba mpe makambo ebele te alors sepela ete nzambe atindeli biso mokonzi oyo lelo mboka na biso ekomi kotongama mpo ete na ntango ya deuxième république bakipaka biso bangwanda oyo lelo bazali koganga on asengi peuple pardon aza koloba asengi peuple pardon me na makambo ya lokuta akotika te bandeko il faut boyeba yango ete mboka na biso ndenge ezali wana RDC ndenge ezali wana Joseph Kabila kabangele rais azali nde kosala po ete soki bino bozali kokritike lelo baevre Joseph Kabila tozali kotuna bino sikoyo wapi ya bino ya deuxième république po ete bino bana ya banoko ya na bakonzi oyo bozali awa oyo bokoma kaka soki bomoni likambo malamu esalami na congo boye na bainternet bolakisa biso oyo ya bino bosala mpo na peuple alors ke bobandaki kosala batour ebele koya na bapoto ntango nyonso boza kozonga na mboka ata eloko ya malonga te bandeko tala Joseph Kabila aye komona alobi no mboka oyo ndenge batikaki yango boye te abeti loboko likolo ya mesa tala na gouvernement na ye makambo ndenge bazali kosala me bandeko bino moko botala train oyo ya ntango ya mobutu oyo botala nano eske train ya boyende wana nde lelo bakoloba ete babetela bango maboko na babiloko basalaki mpe bana ya oyo bazali koloba botala baevre ya batata na bino oyo bosalaki na congo botala yango malamu po ete bozali kolinga kofungola lelo minoko mpe kokoma na bainternet n'importe quoi botala baevre ya batata na bino makambo basalaka na mboka ekosala bino soni te bokolela mpo na yango te ekopesa bino mawa te yango na ete tozali kokumisa makasi président na biso mpe na gouvernement na ye na mosala kitoko oyo bango bazali kosala oyo nyonso bozali koloba toyebi ete ezali jalousie motema mabe mpe oyo nyonso bozali kokoma toyebi ete ezali nde motema likunia mpo ete mobutu atikalaka te kosombela biso bavagon boye te mobutu atikeli biso kaka biloko ya kala oyo babelge batika bandeko botala batrain batrain mobimbo kotala elongi ya tro ndenge lolemo ligorodo bandeko oyo batrain ya ndenge nini vraiment apres okomona mpe bangwanda bazali kobima mpo baloba batalaka kasi baevre oyo bango batikaka na mboka botala bango bato bazali koloba ete bakomemela biso une vie meilleure na kati ya congo mais botala ndenge botikaka biso botala train ya ntango ya deuxième république botala ndenge bato baza kodiembela botala mitu ya batrain ngo batikelaka biso na ntango ya mobutu oyo nde balobi eke une vie meilleure bakomemela biso na congo bozali kolinga kosakana na bato bokozwa bato lokola bazoba papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba bandeko ifoto yo kaka mwa soni na ba déclaration mosusu oyo bozali kosala na ba internet pona tango botali bilili pe avant ya kosala ba déclaration kokoma il faut kotala eloko nini obokoki kokoma po ete ezali soni mingi soki tozali kotala ba déclaration na bino oyo lelo bozali koloba ete ba locomotive to ba train oyo eye kuna na Congo ba wagon wana ezali na yango biloko ya bipola bozali ko critiquer me bandeko ezali mawa mingi est-ce que bozali koyoka pasi na motema te pe so motema otala ndenge oyo tango bino bozalaka na mboka biloko ba papa na bino batikelaka biso boza komona penza ba train oyo botikelaka biso na mboka ezali normal lelo bokomi na poto bokomi ba donneur de leçons eza kosala pasi pe mawa tala modèle ya ba train oyo botikela bato est-ce que ezali normal vraiment
moto ayibi 5 chantier ezali kosalama po ete mboka ekende liboso moto ayibi me bozali kosupporte moto ayibi bozali koloba ete batika ye boyebo modele yango nde bokoya kokambela biso mboka na Congo. Donc bokomema na bamiyibi soki moto ayibi kaka ndenge ezalaki na ntango ya deuxième république moto ayibi ale eza nango problème te yango na toye kocomprendre ke non ezalaki nango kaka clan ya bamiyibi bandeko po tolakisa bino ke ezalaki na yango kaka clan ya bamiyibi tokotiela bino elema moko oyo ezolakisa ete Ngwanda ata alobaka ete asenga bato pardon mais na kati na makila na ye esprit ya kimoyibi ezali kaka esprit ya kimoyibi ezali kaka bandeko boyebi ete Ngwanda aza kopesa discours olie pesa ntango alola kopesa discours apesa baexemple ya malamu exemple nini ake kozwa kaka ya mwana ya moyibi o mwana ya moyibi akendeki koyiba ntango aza kozonga na liboke na ye ya moyibi akomi liboso ya ndako amoni moyibi na kati ya lopango ya tata na ye soki akangi moyibi tata na ye akoboya ye tala baexemple aza kopesa estce baexemple mosusu eza te kaka ya mwana ya moyibi azwi kaka exemple ya kimoyibi epuis ntango balobi ke bato baseki babeti maboko balobi bis Ngwanda amoni neti ondire mapate fungwami amoni mpenza ke kitoko encore ye soki lisolo ya moyibi bandeko nde wana omonaka mpenza makasi ya Ngwanda nyonso ebimi misisa oyo ezalaka kote ya mutu eboti ye wana ayoki esengo ntango balobi na ye bis donc Ngwanda amoni yango mpenza grand succès na bato yango mpe bazalaki na sale tellement bamiyibi nyonso te ya bamobutiste batondaki kuna bamoni yango mpenza grand succès bandeko ntango mosusu bato bakoloba ete me papa Roger makambo nini azali koloba na minute oyo bandeko na kosenga papa Botamba kuna na régie tiela biso babilili ya Ngwanda ndenge nini azali kosevante na kati na discours na ye na lisolo ya mwana ya moyibi bandeko un ministre ex ministre tango Mobutu po mona kaka ke bazalaki bamiyibi bafakwa lisolo ya kimoyibi wana eza pe na kati na makila yango na ba discours na ye aza kopesa pe kaka ba exemple ya mwana ya moyibi tango balobi na ye bis Ngwanda moni yango penza succès aseki kutu bandeko bimisi mujor na poche apangusi mbunzu pona kotalisa bino ndenge nini bato oyo basi bakotelaki donc esprit ya kimoyibi ese kotaki bango tina makila Ngwanda moni yango lokumu exemple eza ebele akoki kopesa maza kopesa kaka exemple ya mwana moyibi bandeko vraiment ezali mawa papa Botamba tiela biso nanu extrait wana ndenge nini Ngwanda alobaki bamakambo na oyo etali mwana ya moyibi ebongo nsima tozongela bamasolo na biso baimage s'il vous plaît balobaka pete ata mwana oyo ya moyibi mbala mosusu eleko batata balali na butu ye azozonga na operation ya moyibi aye kokuta pe moyibi na lopango akangi ye bongo moto yango nani eloko na lobi yango oyo mwana ya moyibi abimi na butu akei koyiba tango aze kozonga na liboke na ya moyibi aye akuti na liboso na ndako moyibi mosusu azoyiba tata na ye soki akangi moyibi tata na ye akoboya ye
bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda pe bouti komona botala ndenge nini bato yo tellement esprit ya kimoyibi ese kote la kibango na makila pe ezali na basigne o nzamba za kolakisa biso ti lelo libanda ya mboka ke kati na bango esprit ya kimoyibi nano esilite bomoni discours oyo ba azali kobeta pe azali kobosana ete bapaya pe bazalaki wana mindele bazali wana mais exemple oyo ya moni ya kitoko ya kozwa nde ya mwana ya moyibi donc pona koyebisa bino mbala moko ete bango bazalaki bamiyibi donc bayibi bakende koyiba tango baza kozonga koloba ete bamoni bamiyibi sikoyo baza bakangi bamiyibi ndenge selon explication na ye donc koloba ete lokola bango bazalaki bamiyibi na liboke ya moyibi oyo bautaki koyiba baza kozonga nango bakangi moyibi donc komi tuna sikoyo donc ese kozongo bazongi donc bakozonga kaka na kimoyibi na bango po ete atikali koloba teke mwana na moyibi ubie abongwani me alobi ete na liboke na ye ya moyibi donc papa ndimi na liboke ya moyibi donc mbala nsima pe akokontinue kaka kimoyibi bandeko donc mpona kolakisa ete il faut tosalaka attention na makambo bato bazali koloba po ndenge alobi boye soki lelo bazongisi bango na Congo donc série ya kimoyibi ekokontinue kaka po nano esili te yango tozali kotuna bapardon yango mpenza senga ezalaki na sens nini wana ezalaki mpona kotiola nde bakongolais mais bandeko babolingo tozali koyebisa bino bokeba bomoni ndenge batikelaki biso mboka bango bazali kokritike baevre ya kitoko ya lerais mais tala bango moko batrain batikelaki biso bandeko batrain ya boye ata bino moko modèle ya boy après lelo baloba ete ngwanda nde moto oyo baza kobenge pe papa na bango mikolo ya suka papa ngwanda nde moto akoki kokamba mboka po ete aza na mayele aza na mayele bino bato bolobaka ete ngwanda aza mayele moto mayele akoki kotika mboka na ye na situation oyo 32 ans aparticipe na gouvernement ya 32 ans basali balie bambongo batrain ya ndenge oyo ndeko totikali kutu komona teke esika oyo ntango bato bazali koakize bakonzi ya mboka baloba tate atala bakonzi ya deuxième république batikaki biloko boye malamu bato oyo baye sikoyo ya troisième république babebisi jamais po ete bango ntango bakei batiki kaka basouvenir ya mabe mboka na kati ya kokufa bango nde baloki mboka malamu bango nde baloki mboka bandoki ya Congo nde bango oyo bangwanda oyo nyonso tuna banani oyo lelo bakomi koyela bato kotalisa bato non ta soki osali boye banini bandeko à un moment donné il faut biso bakongolais tozalaka mayele po ete tokosamaka lisusu te tala moto lokola ngwanda babomi mboka balibi mbongo ya mboka bayi basombi bachateau na bapoto ale bakimi batiki mboka na pasi aza koyela bato lelo badiscours ndenge moko pe lisusu mama oyo Mama Kalanga, après avoir bazalaki kuna babomi mboka bapie mboka babie ya mboka nyonso babomi bambongo ya leta balielie kaka ye mutu siko akomi koya lisusu na batémoignage na ye ndenge ezali wana bandeko mboka na biso ezali na kati na libulu mboka na biso mpo ebima président mosusu fifo aya azoyeba teke bapolitike wana ya nsima ndako oyo baza kosala na bangwanda oyo aza koloba président mosusu aya nani donc bato na bango kaka ya kimoyibi wana oyo ndenge bayibaka na ntango ya deuxième république asa ye awa bamobutiste bakosi ye moral ala komi koya na système ke na ndenge ya maloba ndambe ke ana na mboka na biso ndenge eza na bandeko mboka na biso mpo ekangolama ifo mokonzi moko aya mokonzi nini akoya mpo yo moko kuta olobaki ete nzambe atindi alobi okende kosala témoignage mpo ete alingi asala makambo minene na Congo tomoni na biso mpe loko te siko komi koyela biso version mosusu bino nde bato bozali koboma mboka na biso malamu bino nde mutu bozali kotia Congo na kati na kao boza kodistraire bato na makambo moko ezanga ntina vraiment bosepela po ete toza touti na bamboka moko na bakontinent moko ya africain soki ezalaki neti na bapoto ya bino bozali bato kutu bozala na liberté boye te boza mpe bato moko boyelaka bato baprophétie na bino ya lokuta boye te boza bato moko bozala na baprison bobomi mboka alors lelo po ete bopesa bato parole ya kitoko ndeni bakosangana mpo batonga mboka bokomi koya lisu na baparole ya badestruction apres bozoloba prophétie ya nini prophétie na tolingaki tondima ntango oyaki mbala liboso lobi ete nzambe atindi oloba po ete okangola bana na Congo po ete okoloba opesa
prophétie po ete nzambe alingi asala makambo minene na Congo ndenge olobaka opesa prophétie nzambe yango opesali na ye makambo ya minene te lelo susu oye lisusu ono nzambe yango ndenge ezali mboka na biso eza na libulu alors nzambe na aza na nzambe moko ya escroc aza nzambe moko ya comédien alors nani yango akondima siko batémoignage na bino mbwanda ye akuna na bamasolo ya lokuta oh non boyeboye lelo akomi kopesa théorie ndenge nini mboka bakoki kotambusa mboka mpo mboka ekende liboso alors asalaka bambula ebele lelo akomisi bangunda bakamarade na ye ya bandeki kolinga bangunda liboso na Congo bandeko tozali koyebisa bino ko bato oyo nde bazali koboma mboka na biso bango ezali bakonzi ya Congo mpo bakonzi ya Congo bazali kosala meme tout mpo ete basala makasi mpo ete mboka ebima na libanda me tala bato oyo bazali kobebisa morale ya bakongole nde bato ya boye nde oyo nde bazali koboma mboka na biso malamu malamu me nzambe akokonfondre bango nzambe akokonfondre bango oyo ngai nalobaka yango avec conviction nzambe akokonfondre bango mpo ete bazali kolinga koya kokosa peuple mais sor na bango ezali bakontinue kaka babiloko bazali kosala nzambe akopesa bango sor na bango mbano na bango ezali bazwaka kaka makambo ya Congo liseki mama Rosalie napesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete oyo touti koloba na banzi bino bato bozali kokoma pona ko critiquer ba train oyo to ba wagon oyo Joseph Kabila na gouvernement na ye basombaki po ekende na Congo bozali koloba n'importe quoi soki to comparer yango na ba train oyo botikelaki biso bandeko tozali komona na babilili ezali pasi pe mawa yango na makambo bozali kokoma boye beloko nini bozali kokoma bandeko bino lelo bozali kokoma bozali nde kokumisa biloko ya bapaya ke awa na France batra na kutu boye me bozali kokumisa ya bapaya ebongo ya biso moko na mboka boyebi ndenge Mobutu atikaka yango lelo nde bosutuki mpo bomoni yango totyeli bino na babilili bato mosusu tozali koloba yango ya solo na kati ya Congo depuis bato mosusu babotama tina ndenge bakoma na bambula ntango mosusu oyo ba 30 banini batikalaka komona train boye na miso te mpe gare centrale wana babande koyeba kutu te soki existaka me lelo oyo baye na bapoto awa nzambe apesi occasion bamoni bapoto ale bakomi komona neti ondire bayebi mingi bacommentaire bazali kosala bacommentaire ya babuzoba oza kokumisa mboka ya bato ebongo mboka na yo mokolo nini okozwa ide olobi ete nakende tosangisa mayele po ete totonga mboka okobanda kaka kokumisa mboka ya baninga ebongo mboka na yo okomona moto mobimba na internet aza koapuye makanisi ya kimoyibi azoloba ete moto wana ayibi na ye botika ye daya kutu batrain yango eza ya kala nde yango wana nde bato baide ya boye nde bolobi bokokende kuna na Congo mpo botongela biso Congo tozala bien olie ya kokondane koloba ete no babiloko boye ezali bien te po ezali koboma babien ya mboka me ozali koloba ete botika ede ya kutu batrain eza ya kala ta azwi poignet yango ekosala nini po ete bozalaki bamiyibi na ntango ya deuxième république bopiyeki mboka me kimotema mabe na bino na kilikunia na bino bozali na yango na motema yango nde ezali kotinda ete Joseph Kabila azala kaka na succès ya mingi koleka bino moko bozali nde kopesa ye chance sans que bomiyeba bino moko nde bozali kopesa Joseph Kabila chance sans que bomiyeba me ndenge ezali wana boyebaka yango ete esika nyonso tu bino bokobanda kolinga ote bokosa bapeuple boye Radio Zumel 1000 azali wana pona kofungola bato miso mpe pona koyebisa bango mpe pona kotalisa bango bosolo po ete lokuta na bino esi eleki bokosa me mbala oyo tolingi lisusu kotikela bino tante kaka lokuta verité ezalaka te kati na bino soki bofungoli monoko kaka lokuta yango nde lobi ata mese kotambola na makolo kuna na Congo alobi ete ye azali mosali na nzambe akoki kokota na kati na bamensonge ya boye te mpe toyebi ete un jour akozwa temps akokoma livre mpe akotalisa babosolo nyonso tu balokuta nyonso to makambo bato ya pariko babandeki kosala nde place ngwanda azali bandeko mikolo oyo diare na diare
ngwanda aza kotranspire mpenza mitokio ya mibesu ya minene wana ezali kokita po ete ayebi ete ndenge mese kotambola na makolo azali na Congo baverité ya pareko nyonso tu esi ebimi me ndenge ezali wana boyebaka ete suka na bango mpe esi ekomi omoni bato mosusu bakomi koloba ete ngwanda menteur kaka bapromese toumeli na bapromese toza komona eloko te aza kokosa kosa biso tala tata mobimba aza kokontinue kaka na lokuta apres mibengi paster ezali pasi mpe mawa yango na bino bato bolobaki mpo na makambo ya balocomotive to bavagon ya batrain oyo eyaki botala batrain na bino ya ntango ya deuxième république ndenge ezalaki na banzi ete bobanda kotala yango ntango bokolanda émission bobanda kotala yango mpe bomedite na banzi ete mai ya miso ekokita bino mpe bokoloba ete en tout cas Joseph Kabila azali kosala bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.